Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows Denar TV. Merci Navao Balandi des shows Denar TV. Sur n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV à la réalité. De partager Nabino ensemble. Kakande to sur la Nabino. Nazana li solo moro tozo betango anonyme. Li solo eza anonyme, mais ba gaffe eza partout. Na robeta li solo sur 3 personnages. Mobali, Mwasi et les passe-temps. Tozana 3 personnages na kat. Na kolinga Olanda vraiment bien makas pour yeba kopesa biso conseil na kat ya li solo. Na kat ya 3 personnages na tangeli yo. Mobali, Mwasi et les passe-temps. Yo kikolobani na kat ya bato misato. Tosengika conseil yango tobi li solo babi de show. Betaka li solo bato ba pesa conseil to mona conseil ni bato ba kopesa. Problème eza boye. Mobali akabwana kina Mwasi na ye. Azali na Mwasi ya liboso. Ba vivre na ye. Ba boti bana misato. Ba kabwani bolingo esimbite. Aye kolingana na Mwasi ya mibale. Aye kolingana na Mwasi ya mibale ba vandi bolingo esika moko. Mais Mwasi ya mibale kota ki kolinga. Comportement bizarre. Toza wana. Mwasi azalaki un peu na manque ya soumission. Mais mobali aza évangéliste. Aza évangéliste na église. Alaka ki Mwasi na ebwe, quel que soit oza impoli, na komeka kosunga yo, na ba prière, po meka ko se contrôler. Pour Mwasi ayebisa ki évangéliste boy, mobali ne az évangéliste. Ayebisa mobali ne nazana ba kanda moko mataranga na comprenara ti. Na fashaka des fois nazara na ba caractère ya ko déborder. Yono lingana epsa mutu moko ndeko mama ozara na bakanda oyeba pe sike utarate luka olanda pe histoire ou bien okiko comprendre loko moko oyo koki kosunga yo. Moi c'est ebisi mobali na ye tolingani mais des fois nazara soki na siliki na yeba rapete na olobani na yeba rate na osalni yaya. Soko yeba ke loko sala rate oyeba ke loko zolobate, ça veut dire il y a un esprit dans toi. Oyo tungisara bomoto na yo. Il faut voir les pasteurs, les vrais pasteurs. Il faut voir les serviteurs de Dieu. Il faut les kanaba prière. Yo mopo il faut yeba ko mikitisa na kata lo sambo. Pe oyeba ko se maîtriser pour molimo wana etika yo. Voilà on a kiko lobesika wana. Mwasi comportement mabe. Mwasi ata bazo swana na mobali na ye. Voir même soki mama na bango aza wana. Mama ya Mwasi. Azo swanisa mobali na misu ya mama na ye. Mama ya Mwasi oya bota Mwasi. Po mama ya Mwasi azape awa na poto. Soki bazo swana, azo finga mobali na misu ya mama oya bota ye, oya bota Mwasi en fait. Pas mama ya mobali, mais mama ya Mwasi. Mama na bango moko, soka zana ndako ye kotala mwana ne ya Mwasi. Eke mwana ne ya Mwasi azo discuter na mobali na ye, azo finga mobali na misu ya mama. C'est-à-dire ozo finga mobali na misu ya bokilo na ye. Mwasi alobi na ye barate kanda nini mataranga na ye barate na kendara au-delà ya ba méchant. Mobali alobaki d'accord na kosunga ona ba prière to koluka to bondela nzambe na okiko kabwana na yo te pona problème ya impolitesse to pe na manque à soumission. Bref, bazo vivre ensemble. Mobali amemi Mwasi na ye na église esika sambelaka pa pasteur na ye a présenter Mwasi na église bazo vivre ba ko bota bana misato. Après bana misato ba problème ezo continuer ko zala pe ba problème ezo continuer ko bimakaka. Mobali lokola botaka bana misato libanda. Bana wana babanda ko ya kotala papa na bango des fois kaka ndenge ezalaka. Mais bana soki ba ya kotala papa na bango esika abalaki aboti pe su bana misato. Plus misato oya botaka liboso avant kutana na Mwasi. Soki bana wana baye na ndako kotala papa bitumbe bimaka kaka na ndako wana. Mwasi na mobali il faut ba swana tina niveau ba policier il faut ba kweya. Donc oswana na bango il faut kaka mbila kweya. Ko swana il faut kaka mbila kweya.
problème eza pas moi si soki kaka bana mobali baye na ndako ko swana bandi. Bon, bazo swana po alingi bana mobali te to bazo swana po na nini. Bref, maman lobika ke kanda imataka et des fois a débordaka. Mais mingi bazo swana soki kaka bana mobali baye na ndako. Et ko koma na moma moko mama côté mobali ya mimaki na église, fala ki azwa baptême na église wana. Mobali abenga pasteur na une église ko baptiser moi si na ngate parce que azana ba comportement mabe. Na osepela te bo baptiser ye. Pasteur, pastant, na église habité, to rebaptisa ye kaka, le reste des problèmes, on va voir après. Bref, ba baptisi maman na église, eska mobali amemaye. Maman yeba ke église wana te tant balingani na évangéliste, évangéliste nda memara maman na église wana. Pastant pe ya église wana abatisi maman. Bakomi ko sambela eska mo bango nyonso dans l'ensemble. Chose grave. Maman lobi des choses et ko koma na moma moko ngana mobali tozoyo kana lisusu te tellement ko swane le kaki trop maman impolitesse le kilanda moi si alobi ayeba te loko nini mataka e ya ona binde ko moi si soko zaka na bakanda mususu ya boy o yeba te loko nini mataka yo yaya luka omikitisa luka otuna nzambe parce que bakanda ya boy ebomela basi ebele mabala mobali moko te arundima avanda na mwasi o alingaka mata likolo na ye non wana ezalaka erreur kota bana basi erreur wana kota ba maman il faut kolongola ngo maman il faut kozala na soumission tolobite soumission maman comme esclave toi comme azoba mais yebaka au moins ko contrôler ton ou langage tango zo swana na mobali to tango boza na dispute moko boy ko lukaka to kendaka au-delà et ça na ba langage msu na sala na ba émission de ki yayo ki koloba ngo langage wana ezangi pardon justement obimisa ki ezangi pardon mobali aboyi pe kolimbisa yo bref baswanaka bana mobali soki bayebi swana mama ya bana wana misatu oyo abotaka liboso ba assistant social baye ko décider lokola bana wana soki baye kotala papa na bango esika azalaki na mwasi ne baswanaka kaka bayebisi papa bana wana misatu bakoki koya esu kote yo oza te loko si osali foyer mosusu kuna mpo oza na bana misatu bana wana moye baya kotala ko kuna eza te soit yo kenda kotala bango ou bien boluka terrain net okenda otala bana na yo soki possibilité eza te okenda otala bango pa mwasi na yo ya liboso mama bana wana pe misatu asiliki alobi ndenge bana nga baoyaka kuna toujours bozo swana na mwasi na okoto okenda na moni ça sert à rien bana nga bayaka kuna bref interdiction ya papa na bana ça dit ba okoya esu neska papa kenda rate sika papa bala kuna bana liboso ba okoya te papa yebisi mwasi na eboy loko le sali boy bana nga baboyi bango baya awa alo nga na moni yanga na yo abu pia mobali a préféré ake luka esika mususu avanda mais en même temps kaka nde bazaina mama avant longwa na ndako aboti mwasi bana misatu avant longwa na ndako wana az évangéliste en même temps ba makangu libanda plein évangéliste ba makangu libanda plein mwasi a réclamé un comportement ya évangéliste basi ebele libanda ezana ba moment mususu soki évangéliste baswani na mwasi acheye makelele évangéliste akimi ndako tantôt 3 jours nde évangéliste aye kozonga siko nenge na tuna question moko awa naoka na beta masolo ebele ya ba mama soki ka mobali akimi ndako aosala 3 jours akosala 1 semaine akosala 1 mois après azongi question nenge na tuna boye donc bakimaka bino bake 3 jours to 1 semaine to 1 mois bakenda kovanda pa ba camarade na bango ya mibali to bakenda kovanda wapi juste question à savoir bakenda kovanda pa ba makangu après azongeli yo to bakenda kovanda kote nini parce que nga personnellement eka musanga mobali akimi 3 jours akelala pa makangu après azongi ndako na yebite na lobite bakenda pa makangu nga na tuni nde na yeba nazo pesa exemple a supposons akimi 1 semaine 1 mois alali pa makangu après azongi ndako to bakima bake futela ba hôtel quelque part a futi hôtel 1 mois après azongi to bakima bake vanda na bandoko ba camarade na bangwa mibali après bazongi to ezarandeni ponga na lobite bakenda pa ba makangu na tuni nde question maman moko ya sage ameka ko répondre biso na question wana parce que za ba question o batu ba olinga ba comprendre tout so la lisolo eza juste na tuna kaka bref baye ko kabwana mobali alongwe
akimi ake kolingana na mwasi mususu kota kendaki mobali alongwe azwi ndako mususu kota azwaki ndako azwi mwasi mususu troisième abota bana misatu aya abotisi mama na biso bana misatu bayokani te akei azwi ndako kota azwaki akotisi su mwasi kuna kota akenda kovanda na mwasi achepe susu zemi troisième femme ache zemi à un moment abandi su kozongela mama na biso ote nga na lingaki yo na lobai na kotika yo te toki kokabwana te pona problème ya impolitesse na yo pona manque ya soumission na kulokaka na sala effort ozonga na ndenge ya kimwasi oyileka na ko tosaka nga en fait oleka na soumission en fait elo na ngai na loba bref mama eko zongisa esu mobali ça dit mobali akomi soka ye alali pa mwasi awa 3 jours aza kuna pa na ye soka ye alali pa mama na biso abotaki bana misatu mwasi ya mibale abotaki pe bana misatu kuna ya liboso abotaka 3 pa mama pa ye kobota 3 akomi soka akimi atiki oyo atiki na ndako kuna na zemi aya alali pa mama mwa jour moko akimi azongi akimi aya alali mwa 2 jours 3 jours azongi mama abi noki kondima te okomi deya na mwasi na ndako obanda koya kolala apana nga pona ba 3 jours mwa 2 jours mwa 3 jours nga na komi siko lokwa makango po loko so komi na ndako kuna mwasi aza na kati et chose grave mwasi wana kuna pe akomi deja na zemi mwasi na zemi évangéliste azokima mwasi wana na zemi yango na otuna kuna oya chaki zemi azokosa ye nde nini ake église azokosa ye ake kolala pa camarade évangéliste azongeli mama bana misatu akoya alali mwa 2 jours mwa 3 jours azongi kuna mama abi non na moni oza bien tenga na komi lokwa makango po kuna oche deja mwasi na ndako bref mwasi abengani abizalaka na bana kuna zalaka na mwasi no kuna mikolo continue koleka mwasi wana kuna pe aboti chose grave mama lobi de show mugo mususu mobali to sengi na sengi en fait tant to kokuma na ba confinement yaka osela biso course na bana ponga moyena bima ezate lokwa yoza na voiture a plus autorisation et ozala bien okumbela biso biloko osombi oye otikela biso mobali évangéliste na bana misato abotisa mama apesaka bango 100 € ya passion alimentaire 100 et kokoma mwasi asengi faveur kende kosombela biso biloko oya kotikela biso chose grave évangéliste akesomba biloko abana misato évangéliste asombi biloko mama apesaki ndambo mbongo ya bakisa o ya ko bakisa 100 € wana asomba biloko aya kotikela bango eloko eza regrettable na kati papa oke kosala ba chapeau na bana opesaka bango 100 mais moi c'est asimbisi o touche atala kaka volonté na yo sombela biso biloko ya non évangéliste asali dépense limite 100 €. Évangéliste Alexis même pas 1 centime Nicolas 100 € oya pesaka mama. Quel niveau ya cœur dire? Ayena biloko bana exactement na mbongo o mama na bango apesaki plus 100 € oya pesaka bango par mois 100 €. Évangéliste ayena biloko mwasi atali abi vraiment oti kosombela bano yo boti bana misato donc loko otela bango 100 €. Osombi biloko oke kosomba biloko tamboli vraiment na carte na yo papa donc loko yo pesaka 100 € limite eza 100 €, même pas 1 centime sur plus. Et salima wa passe na son chose grave maman lobi de show mobile amemi mwasi oya zwaki ya misato kuna esika achaki zeme aboti amemi na même église esika maman zwaki baptême même église esika maman zwaki baptême bake na mwasi wana na église wana bayambi pe na église wana na même pasteur oya batisaki maman na biso oya zalaki mwasi ya évangéliste. Et salima wa passe na son comment expliquer passe-temps aux an évangélistes na église le même évangéliste abota bana misat na mwasa liboso akabwani le même évangéliste aye kozwa deuxième femme aboti bana misat le même évangéliste aye na mwasi wana abota bana misat na église yo passe-temps obatisaki mwasi wana opesaki baptême le même évangéliste akimi mwasi mama bana misat ake kozwa isu mwasi mususu na pembeni ba boti susu mwana. Les mêmes évangélistes amemi mwasi wana baboti ne mwana na kati ya église, les mêmes églises et passe-temps aux awana conseil ezate maman lobi du fait qu'anda okende église bando sembe ana mobile esika moko mobile amemi mwasi mususu na église wana maman esali soni
moya kende su na église wana ezate yango tolingaki tolobela lisolo oyo ndenge na beti yango anonyme yo okiko kanisa nini na kati qui a raison qui a tort na makambo oyo ezosalama na niveau ya lingomba. Voilà, donc eloko ni yo okoloba na kati eloko ni yo okoloba na kati en même temps tangu papa kenda kosalela mwasi na ye ba course wana atikala kobenga ete wana ezali na ba début ya ba confinement awa du fait que ba discuta kina mwasi comment yo papa okokendo sala ba achat ya bana même pas 1 centime eleki donc sans juste ba discuta ki abenga ga su mwasi te auti ko benga mwasi ka lobi awa que non na koya après 3 mois depuis ba début ya confinement 3 mois passés tant ba yeko fungola ba confinement nda bengi mwasi non na koya kozwa bana pona ke na bango vacances wana évangéliste na koya kozwa bana pona ke na bango vacances tout consort mama abiko yate ngape na otambola na bana to ke vacances. Voilà lisolo ndenge tobeti yango wana na kati ya lisolo conseil ni yo kopesa chose grave soki tozongi côté église passe temps mama abengaka ye ke non talanga na évangéliste tozana ba problème boye na boye passe temps yebisi mama bana misato ke mobali no yebisa inga yo ze impoli tout consort yango a decidaki alongwa na yo aboyana na yo akendozwa mwasi mususu. Rôle ya pasteur na kati na bango elingaki ezala nini? Est-ce que c'est possible un pasteur okende ko tolérer évangéliste akabwani na mwasi ya liboso azwi mwasi ya mibale baboti bana misato mwasi ya liboso bana misato mwasi ya mibale bana misato atiki mwasi ya mibale akezwa troisième femme baboti su mwana moko le même évangéliste vraiment kaka le même évangéliste ye wana tokomoni na liboso na modération mais non moko boye to mera ko comprendre makambo susto kolinga pe to senga moi vigilance na ba passe-temps bien que bozoko kama mbongo nzambe te bon mais moi ba effort ya ko longola mabe mususu na kati ya église de Dieu il faut ezala comment un évangéliste a ko jouer 3 femmes et tous les 3 femmes pasteur ayebi bango pasteur ayebi mwasi ya liboso pasteur ayebi mwasi ya mibale pe abatizaki ye pasteur ayambi 3e femme c'est-à-dire na ba évangéliste na kati ya mangomba na ba passe-temps tozo changer basi kaka lokola ba chemise tozo changer basi lokola ba chemise lelo évangéliste akolakso serre oyo lobi évangéliste akolakso serre oyo lobi évangéliste akolakso serre oyo en même temps bozo ko admettre ngo na kati ya église bozo ndima bloko ndenge wana na kati ya église. C'est regrettable, ça c'est un. Et Dédé, le même évangéliste yo lobaki okoboya mwasi te okosunga ye na mabondeli oye na lokuta ya prière na kosungo na mabondeli na okiko kabwa na yo te pona problème ya impolitesse yo sambelaka ede mwasi boleka na ba prière mama lobiki azalaka na mutungisi ya kanda azana molimo wa kanda emataka ye ayebaka te kanda eutaka wapi olobaki na kosunga yo tisuka na komemona nzela losambo kanda etika bomoi na yo okomi na suka te yo moko évangéliste na ndako libala basi partout yo moko évangéliste okoti na kati ya libala obimi na libala oki ozwi mwasi mususu ochezemi bovanda ane na ndako mais ozwi akolala pa mwasi oyo kabwana na ye évangéliste mwasi bokabwana na ye ozwi akolala 1 jour 2 jours comme 3 jours ozongi pa oyo aza na zemi tala ndenge bozo jouer bato ezosala propreté esali mawa pasi na son eloni yo koloba na 4 et des 3 maman na part na ye molimo akanda manque de soumission yaya ndeko mwasi moko quelque part soko landaka des choses yaya keba na bakanda mususu ya kindoke kosala kaka ke yo otanga mibali ba manque de soumission ekotangisa yo mabala ba manque de soumission okokabwana mibali ebele kozanga botosi na mobali yaya eza défaut ya makasi na vie ya mwasi na kosote. Manque de soumission, manque de respect na mobali eza défaut moko makasi na ndako libala. Mobali akolimbiso na mambo ebele mais par manque de soumission mobali monta kokango. Mobali monta kokara mwasi amateli na mutu. Mobali moko te ato lambelaka e bien ato salaka nyonso o mwasi asalaka. Osalaka mesa bien, osalaka mbetu bien, olataka bien. Ozana bataille acoustique, mais ce qu'on a manque de soumission. Yaya, tu peux compter les mariages. Tu peux compter les hommes.
Oki kobota bana tata na tata kaka pona manque de soumission. C'est-à-dire manque de soumission ezali clé, eza base na kati ya libala. Surtout pona ba mama. Soumission. Soumission eza clé, eza base na kati ya libala. Moi si oyo aza na manque de respect, manque de soumission, ozangi base, ozangi clé de mariage, ozangi clé ya libala. Clé ya libala, c'est la soumission. Voilà na beteli yo lisolo bien, na pesi yo ba paramètre nyonso, na lakisi yo ya évangéliste, na lakisi yo ya mama, na lakisi yo ya pasteur, na lakisi yo ba paramètre tout. Nini yo ki oloba na kati? Qui a raison, qui a tort? Conseil ni oki opesa na kati ya lisolo oyo. Voilà oyo tuengai toloba pona lelo yango wana. Benga des shows d'Enar TV na ba sujet bien. Numéro na nga yango wana gravé na WhatsApp. Benga nga partout oza na monde na koyamba yo. Pesa biso lisolo na oyo ya bien. Oyo komelio ekomela ba misusu te, tozobeta masolo tout. Voilà oyo tuengai toloba pona sujet oyo yango. Pesa conseil elo ni yo ko pesa conseil na bato misato. Tobeti lisolo anonyme. Kolo lisolo asengi tolo bango kaka bongo ya yoka eloko nini bino bokoloba qui a raison qui a tort. Conseil ni okopesa nani asali malamu nani asali mabe ba comportement ni yoki ko telemela na kati ya lisolo nga na lobika na kati na lakisi yo ba avantage na ba désavantage ya ba comportement nyonso na kati nini yo koloba na kati. N'oubliez pas, partagez votre émission ekosala bien, aimez, commentez. Ezalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, ba émission Zakoya. Ciao.